Bonjour, bonsoir, ça dépend R et écoutez la bino partout. Besoin on a bambote topé saka avant kobanda émission na biso. Topé saka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te eza kaka ngulu ya Nzambe to moni susu dimanche ya lelo Dieu soit loué. J'espère bozo mona miniature nanga. J'espère bozo mona miniature wana bangonde tozolo bilela na mukolo lelo ni émission na biso bande konanga. Au coach au like, au coach au partager, au coach au s'abonner. Ce qui est la première fois au coup d'une émission cuisine Yannick TV, qu'on zapete s'abonner pour recevoir encore des émissions. J'espère bien. À tout le bacanyon, ça sauf rien. Bah frère bande konangai. Tolali tolamu kindenge na ebisaka bino ke na communauté na biso makambo ezanga raté. Makambo ezanga raté. Tolali tolamu ki toye komona susu makambo mususu na mukolo alelo. Pierrot Ndombasi pe alobi ngai pe na ye, bino moko boyebi ya pe. Pierrot Ndombasi alobi ngai pe na ye. SB ebande ko manke ngai. J'espère botala ki film na biso Pierrot Ndombasi azala kite. Mais na nouvelle film na biso o Mams na nouveau départ benga ki ya Pierrot Ndombasi noko na biso ayaki. Pierrot Ndombasi alobi baba kuku bo manke nga tellement. Même si la bo manke ngai ndenge bo benga lisusu na ya na kati ya SB esalinga plaisir yango na kopesa merci na baba kuku nyonso ya sila bisalu baba kuku nyonso ya Mams en tout cas merci na ndenge bolukaka toujours tonton na bino Pierrot Ndombasi. Tonton Pierrot Ndombasi cuisine Yannick TV alingaka boy. O alingaka mama na biso pe bana to sala nini to kolinga ye. J'espère bomoni na ba communauté to partager massivement to partager nouveau film na biso. J'espère bomoni titre wana. Bomoni titre pambe sonende ni boyambi film wana ndenge nini partout bozwani. J'espère boyambi film bo titre wana bo comprendre ngo ndenge ni bandeko na foko jwa makamu na deux sens kozwa ngo spirituel pe physiquement nouveau départ toza na mwani toza na juillet lelo eza le 2 juillet 2023 bandeko nanga te moi si aussi la bisala Nzambe fa pambula ye na mayele ya kobimisa ba titre boye bandeko nanga e AGT biso ba cuisine Yannick TV to travaillera na YouTube pona kokoma titre botu na 2 3 4 ba yebisa bino eza GT bandeko na ngai kotala mam sisila ba titre oazo bimisa. Dieu soit loué. Nzambe protéger sila. Nzambe pesa sila bisa longue vie. Nzambe tondisa na sagesse, na intelligence, na discernement bandeko na ngeza très important. Nouveau départ eye. Nouveau départ eye na tout. Tozaki na tempête, tozaki na tourbillon, tozaki na point final. Mais na mukolo lelo, même si elle biso nouveau départ. Ezo sone ndenge ni na matoi. Boyambi yango ndenge ni baba kuku. Bo se manifester na ba commentaire na besoin nango. Bozo yamba film na biso ndenge nini. Nan to moni premier épisode te. Mais bino moko boyebi Mams aza muto ba surprise. Mams aza mama o abimsaka 2 3 4. Mais to moni kaka na photo acheli biso papa Serge Luyeye, acheli biso Pierrot Ndombasi yape, acheli biso Linda Kote, acheli biso tonto Bobo Manoka, yemoko Mamsi, aigle mwasi. Diyo wana ba terre, wana ba actrice principale, bangwana nde babimi kiki. Kotala film oyo eza jeté film oyo kwa susu na 4e trophée parce que si la bisal depuis a fongola SB déjà 3 ans 3 ans oboti mwana pe abandi maternelle mais na 3 ans on même si la a fongoli groupe ya SB évolution nango kitoko tout
eza kitoko. Kotala na 3 ans wana mams a mérité. Na bolamu ya nzambe tellement eleke belé, mam Sisila ekozwa susu trophée lisusu akomi na 3 trophées parce que nga cuisine yani kitifi na landa ngo bien na otala mambo ya Sila Bisalo parce que a mama na nga Sila Bisalo maman chérie. Bandeko na nga 3 trophées eza black te. Moi si ni na kati ya kin bato ya théâtre bazebele. Oto yebi na oto yebi te. Mutu moko te na oto mona zwa trophée. Eza na basi, eza na bandeko na biso ya mibala théâtre. Non na mona te. To lobe loko to moni. Parce que nyo to leka na internet. Na mona te eza ka Sila Bisalo. Eza na fort a Sila te. Eza ka ngolo nzambe. Bolamu nzambe leke bele na via Sila Bisalo. Bandeko na nga dimanche lelo na kendaki église. Kokende église na ke na kumisi nzambe na prier na pesi action de grâce. Na pesi action de grâce pona Sila Bisalo. Pona SB Mubimba. Na eko ebisa nzambe merci na ozo sala na via mama na ngai. Malgré aza mama na nga biologique te, mais aza fai na nga. Aza mama na nga o nzambe apesi ngeza lokwa famille mususu na zwi. Bandeko na nga foko yeba ko zala bolamu na nzambe. Foko zala mwaso ayebi nzambe. Mobalo ayebi nzambe za grâce. Ba offrande gangaka. Bandeko na nga to négligea ko offrande gangaka. Kopesa nzambe merci. Na o asali na via Sila Bisalo. Baba kuku pas de distraction. Baba kuku même moral, même esprit. Baba kuku to consommer film na biso massivement. To partage ngo. Nga cuisine yani kitifi na lobaka baba kuku tout est possible. Toza wana toza baba kuku toza monde entier. Toki ko sala ke premier épisode na biso to beta 200K. Oui. C'est Jésus-Christ qui gagne. Tout est possible à celui qui croit. Parce que Sila Bisalo avant nzamba bon moi. Ozara na 5 téléphones, fongola 5 téléphones. Oza ba tablette, fongola ba tablette ba petit et ba lalaka. Fongola PC bandeko na nga. Ozolanda film Sila Bisalo na pays nini. Toza pe na besoin koyeba. Ozolanda film na Sila Bisalo na pays nini okomi na commentaire non. Sila Bisalo Bekam naza bakuku nazolanda film na France. Nazolanda film na Angola. Nazolanda film na Londres. Et que ça la biso bien. Union fait la force. Ya onde tozolinga. Bandeko na nga ko zape ba publicité te. Soki olingi film na biso bino monde boloba ba vie mata mbangu. Tika ba publicité leka. Parce que bino boyebi makambo eleka na YouTube te biso to travailler na YouTube. Nga kusi Yannick na bino nazo ebisa bino vérité bandeko na nga. Ko zape publicité te, ko ignorer publicité te. Tika publicité eleka, soki publicité esili olandi film na yo à l'aise. Ozolanda film na yo o like, o tie commentaire, olandi film e bandeli tisuka. Parce que film oyo, Sila Bisalo azote ya biso. Sila Bisalo aza mama prophétesse te o mama pasteur te, mais aza musali na nzambe. Nzambe alobelaka biso na kanal ya Sila Bisalo. Na film ya Sila Bisalo okolanda ngo na bana okozape te. Okolanda ngo na mikolo okozape te. Jamais oka bêtise. Na film ya Sila Bisalo bandeko na nga eza conseil, eza éducation, eza exhortation bandeko na nga. To consommer film na biso massivement. Omoni 18h juste beti bandeko na nga. Benga papa, benga mama, balobi toute chose à son temps. Okoko lamuka banda tongo, lambi okipe bano ke bulo ye, neza pe na ta okupema. Ofongoli tele na yo, obeti Sila Bisalo officiel. Ceux qui pena no s'abonner ate o s'abonner pour recevoir encore ba film, eza ebele. Soko koti kuna oko sepela. Baba kuku oye toujours maboko likolo pona mami Sisila respect
yende mama na biso ndaku na ndaku eza na makambo nango na ba principe nango bino moko boyebi mama na mama aza pe na bana na ye biso bana mam Sisila ba cook biso bana mam Sisila totomboli maboko likolo par tozolanda émission oyo ozolanda émission cuisine yani kitifi na pays nini s'il vous plaît boss manifester s'il vous plaît na pays nini ozolanda émission cuisine yani kitifi badeko nanga ekisala bien tomemelaka bino oyo po boyebaka ndenge nini makambo ezotambola po boyebaka ndenge nini SB ezokende évolution SB yango tomemelaka bino biso toza bandeko na bino toza bato ya media toza bato tolobelaka sila boyebi bandako elobelaka sila bisal toza ebele bikota kota te nayebi ke babakuku bozalaka bana mayele nayebi ke babakuku bozalaka bana botosi babakuku même moral babakuku to partager film na biso premier épisode tozozela toyebi jour te peut-être msusu lundi au mardi toyebi te totala nde nzambe aodirige Sila Bisalo parce que Sila Bisalo aselaka sentiment te Sila Bisalo aselaka kibongai te Sila telaka nzambe ayoka mingi nzambe so nzambe alobi ke bolanse yango mardi bomona filme mardi mais bokoyeba tokota en désordre bandeko nanga tokonsome filme na biso olingaka Sila Bisalo omoni oke musala wan era pause fongola bord diminuer volume ba publicité leka omoni ke ba petit ba ke classe na nanga na ndaku fongola ba bord tika ngwe leka ekisala bien poto beta 200k ebisaki bino tout est possible force ya SB eza biso babako force ya SB eza D3 balobi 1 2 3 eza na force mosusu bandeko nanga to soutenir Sila Bisalo to soutenir même si na biso de pro de loin surtout na ba prière sans oublier ba prière ba cook to kota na attitude ya prière pas de distraction parce que bango baza wana soki bamoni kaka to poster nouvelle film na biso oyo ba problème elingi banda parce que nga pe ya cuisine ya Niki TV na no na comprendre boyebi babinemi na biso baza wana fo bamona ka grandeur nzamba Sila baza wana bazolo beza lokola escalier bazo matcha Sila matambango bango bazalaka wana bamona ke élévation Sila bamona ke élévation SB oui botuna pourquoi cuisine ya Niki TV fa lo babeti bango fo bazalaka bango peso baza ezaka bien parce que bango baza biso tozo continuer toujours na prière ezo mata degré bon matisa vraiment bino nyonso bo prier pona bandeko nyonso bazo jouer na SB baza la même morale même esprit ko banda premier épisode na biso ti ko koma na fin épisode na biso soki ezala 10 soki 8 9 je ne sais pas mais to ti kango na maboko nzambe to ti kango na maboko nzambe bandeko na ngai Dieu est capable tozani eloko akosala te biso force na biso ezaka ba genou na se oyo kaka nzamba ba genou na ngai ba genou na ngai ba genou na ngai bandeko na ngai tocha mabolongo na se faut tocha mabolongo na se nzamba protéger Sila Bisalo nzamba protéger SB nzambe a protéger film oko banda na premier épisode tina fin nango ezala toujours succès succès réussite à réussite élévation emimela biso trophée mosusu bandeko nanga nalingaka bino mingi babakoka nalingaka mam Sisila mingi bino moko boyebi cuisine ya Niki na bino abombaka te nazalaka banki te nalobaka bozo yamba nouvelle film ndenge nini bino moko bozo ka titre wana ndenge zo sonye baba kuku toza monde entier baba kuku bolamuka
Baba Cook bo se manifester. Baba Cook. Toyebi ba fou Baba Cook pe bazar. Ba vrai pe bazar. Tozo bele la ba vrai Baba Cook. O balingaka sila bisalu bekam. Boza wana boba. Boinu mo boyebi. Bo bouger. Bo bouger. Cuisine yaniki to lingi pe to mono sala ba promotion film na biso ango nazo sala. Bomoni Pierrot Ndombasi. Bino mo boyebi ka dio ya Pierrot Ndombasi na sila bisalu eza bombi. Dio ya Pierrot Ndombasi na bobo eza bombi. Bino mo bomoni tonton Serge Luyeye ye wana na Pointe eza bombi. Mam Cécile en tout cas bravo. Merci maman. Na ba filme ondengo zote ya biso. Na ba filme oyo ndenge zote ya biso. Nzamba bombelela ngayo Jésus-Christ de Nazareth a protégé yo. Makila Jésus-Christ est couvert aussi la bisal bekam. Parce que kota la ba film aboye. Nil par ailleurs na mona ba titre na mona kana es bien bande konanga. N'invite so na okoso be na loba solo parce que ngal cuisine ya niki TV na monaka. Non, mona te na film, na théâtre, na biswa RDC, na mona ba titre aboye. Non, na mona ngote. Oyo kaka ba titre, mon kutu ya classe en C, oka vantika C. Mekota la SB, équipe ya likolo. Ba mendako ba o jouer, bandako a propre. Habillement propre, bilama mo balata, bino mo bobite. Moi, so avandisa ma solo. So na otala SB na omona film a Nigeria. Toki ko compare bangote mais eza pré parce que muto e moko misalaka. Si la bisal azo sala SB e koma na niveau mo ya likolo. Bongo des arabien. Bongo de cuisine niki TV alingaka. Kacho konda wetu. Chez la Fayulu na kati ya Suisse. Maman Jeannette Bosolo ekendaka bongo foko mema musala no komisa ona niveau oyo lingi bino mo bomonaka maquillage moko canon ba koti na kati ya rôle mutna mutazui rôle na osepeli bino mo boyebi Linda Cote fitir sila na biso eza Linda Cote soki azo jouer mona sila bano bazana talent français vanda anglais vanda bazo kota na scène bosepeli bande konanga otomoni bazanda baza tellement ebele bino boyebi ke mams abimisaka kaka na premier épisode ako bimisa moi 5 6 deuxième ako bakisa 4 bien 1 bien 2 bino mo boyebi mams ndenge akenda bakuka biso tozana to consommer toujours film na biso. Pas de distraction Babakouk s'il vous plaît. Pas de distraction. To consommer film na biso. Pourquoi pas? SB comme on a 500K abonnés. Pourquoi pas? Parce que si la bisal azé li ensemble, si la bisal azé toile, la poutine d'écriture, Bekam Pomba scène, azola la te azokoma biso Babakouk toza wana faut soutenir maman la biso faut soutenir si la bisal to simbana force na biso monana bongo te Babakouk bongo faut force na biso monana kota la film wana baomonaka premier épisode 200 ke vandi oui pourquoi pas toyo tika bat na mokili te biso ni tout toza na droit vie. Premier épisode 200K. Deuxième épisode 300 même 400. Babakouk tozake belé na tout la rabino tolo. On a zo beta tolo. Na tout la rabino tolo toze belé. Toza capable. Ande konanga. To prier trop pour na SB. To prier trop pour na sila bisalu bekam nzambo pambola bino. Nzambo pambola bino di manière d'autre. Boaka lipa na mai sike panjano yebate. To sala bolamu. Bolamu epola te, bolamu egangaka. Eko zonga na mwana yo. Eko zonga même na koko no, même na koko lolo. Dieu est capable à tout.
oyo namemelaki bino kaka yango bandeko na nga. Merci na bandeko nyoto bozaki na kati ya live na nga. Merci na bandeko bakoya après kotala promotion film na biso tokolemba te. Biso tozana tozosala toujours promotion film na biso eleka. Ba o balali balamuka. Ba o bayebi te rappeler bango. Ba o babosani nzamba lola kende ko toucher bango. Ozo prier bisa nzambe toucher ba bakuku nyonso. Toucher bandeko na nga o bayebi te. Toucher bango, Dieu est capable. Nzamba kendo simbe siko e basimba rate. Nzamba kota rabisiko ba kota rate. Nzamba mona rabisiko e mona na kate. Bande konanga to a toujours na foi. Abaku awele akeloko mutute. Abaku to sutukela kaba sutukela biloko abato to akana poste. To zela bilaka yawe. Bongo te bande konanga. Bongo. Babaku merci. Merci na bandeko na nga nyonso. Oboko ka message na nga. Oboko lande émission na nga. So na lobi mabebo limbisa. So na lobi bien. Dieu soit loué. O na memela kibinu na mukolo alelo kaka yango. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.